Bandeko basalaka na basalon bosalaka attention epesi pasi lisolo oyo eleki bongo entre bakolege ya basalon na province oyo babengaka bongo KwaZulu Natal, précisément na ville oyo babengaka Pietermaritzburg. Ndeko mwasi na kombo ya Olga akufi likolo, ndeko mwasi mususu collègue na ye basalaka na salon na kombo ya Francine abotoli mobali. Est-ce bato balobi ke Olga akufi pona Francine abotoli mobali? Kasi bato mususu balobi lokola mobali ya Olga akomaki na Francine basalaka esika moko, yango Olga kende kozwa kisi wana nde ebomiye. Ekomaki ndenge nini? Olga mwasi ya libala oyo abala kasana mobali na ye, Francine pe mwasi ya libala, kasi mobali ya Olga akoma mobali ya Francine esalamaki ndenge nini? Ngai epesi ngai mutu koswati mutu akota na mabele pasi ya kosakana te lisolo oyo esalami bongo na Afrique du Sud ekopesa yo pasi, yango biso na bino tokosala na liste awa epokoyeba nani nde abomi muninga pona nini, pona likambo nini. Est-ce que muninga amikufeli ye moko to ndenge nini? Ba collègue de service oyo marié. Comment est-ce que et comment yakobo manabo epesi mutu koswa yango lisolo tokobetela yo lelo. Tokende bongo na bandeko oyo ba voyage kanzela ya poto, précisément les États-Unis, makolo Brésil, bakoti São Paulo, malembe bakende bongo kobimatina États-Unis d'Amérique en passant par Mexique. Ndeko mwasi oyo a raté liwa 2 fois, alinga kufa na mai pe alinga kufa na zamba. Tala ba condition oyo bazali ko vivre awa epesi pasi. Ndeko mwasi aleli famille na ye bozali wapi? Soki bolukaka mwana akenda poto akoma États-Unis nano akomi te, kasi tala degré ya souffrance oyo bali ko vivre na kati ya zamba. Isika nzongo inene ezalite bazo kolala likolo ya nzongo inene kolia mobulu ya kosakana te. Ndeko mwasi alembi po makolo kutu evimbi pasi ya kosakana te. Tala pinga bu tala makolo banjindi nge bawalanda. Tala banjindi bawalanda na makolo tala. Ono so bapota entre deux jambes bapota. C'est difficile. Naki pasi arate liwa 2 places na mai na zamba. Tokende sika boye na mboka France pai wapi ancien directeur ya banque moko française alobi yango tout haut akamwe leloyo France CFA elingi disparaître batu ya Sahel ba remplacer yango na Sahel. Est-ce que boyebi que France sans l'Afrique et ko vivre te eza impossible, et surtout na France CFA yango sala que France et vivre yango to ali ko monango alobi ya solo to akosi to kozongi na oka na émission ya lelo. D'une banque centrale africaine, il déclare: la France est un nain économique en Europe sans la maîtrise de ce franc CFA. Alors j'aimerais dans un premier temps qu'on revienne sur le franc CFA. Comment expliquez-vous que les chiffres du franc CFA ne figurent pas dans les bilans publiés par la Banque de France? Je ne l'explique pas, en tout cas, si, il y a une explication peut-être. Il y a des chiffres qui figurent, qui ne sont pas les bons, parce qu'on ne fait figurer, par exemple, que ce qu'on considère comme visible, c'est-à-dire les comptes d'opération. Les comptes d'opération contiennent, à la Banque de France, ça s'appelle les comptes d'opération, ils contiennent le prélèvement que la France fait sur les exportations en dollars. Les exportations se font en dollars dans le monde, c'est la monnaie du commerce international. Donc, par exemple, le pétrole vendu par tel pays africain, un des 14 pays concernés, l'or, le cacao, le manganèse, l'huile de palme, l'EVA, sont payés en dollars par les acheteurs dans le monde entier. Ces dollars-là, jusqu'à 1974, je crois, 100% entraient en France. Donc, on était exportateur de toutes ces matières-là, sans en être producteur. Et depuis, ensuite, c'est passé à 65%. Aujourd'hui, c'est la moitié, 50%, qui entre dans les caisses de la Banque de France. Tout le monde en France, tout le monde en Afrique du Sud, pas wapi tout le qui visite guidée et pas il y a visionnaire oyo azali congolais na kombo ya apôtre Chico, il y a azali visionnaire à église CFC, Christian Family Church, et pas wapi ba on va idéologie à push la gisi pray until something
epen sambelati eloko moko esalema bango bazalaka makasi na délivrance kasi eloko sali ke tolakisa yo église oyo osala visite ki 2 po bayebisaki biso na église wana congolais azali pasteur visionnaire kasi organisation oyo tokuti na église wana bapasteur oyo balandi baza mutu na bureau plus grave na kati ya église wana tomoni Congolais mukie kaka ba sud-africain ba mindele partout dans le monde entier ba indien ba ye nani leader na bango ezali bongo congolais pesi biso kitoko exemple à suivre pour la kolakisa humilité simplicité ndeko bobali oyo to apôtre Chico ye abandaki ko faire visiter biso ndako na ye kitoko lokola château lokola hôtel kasi pona mosali na nzambe mosali ya nzambe ye remplaçant valable nga na moni ya Tibijo shakuma kamuto moni kuna ndimela ngai kitoko tokolakisa yango kaka na émission lelo pour bosa tina suka okoza bongo page magazine pour mona visite ki dewana elekaki ndenge ni na Afrique du Sud push Alexis Sambela kino nzamba sala soko tali bien bate bele bazara décourager na nzela prière nazo sambele lo rezo samate nazo sambele lo rezo samate biso tolobi sambela kino nzambe asala Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro mbote bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubozwami merci na confiance peu fidélité bopesaka na programme oyo Radio Lokole, Masolo, et pas wapi tokuta la kapona kopeta ka Masolo chaque jour. Ya makamozali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala. Ngai babenga kangai fiston pelende tata ya Sedek. Oyebi ngai merci so oyebi ngai te kombo na ngai yango wana na senga kana yonde ko soki mbali boso tala biso merci. Okoti osabone na chaîne na biso soki osabone yo ko bosa na kate ko finaka cloche ya notification pona orataka ba programme na biso ata soki mokete soki pose la ka déjà abonné ko bosa na rato yebi yango za la coutumance yo to tiaka chaque fois ba j'aime to aimer vidéo et puis to partager les ngai na ba groupe WhatsApp nyoso tout na ba Instagram na ba Facebook na ba TikTok peut-être masolo otobeta awa yo intéressé au télésola lelo intéressé ata yo mokete mais tant yo o kaboli yango na ba plateforme mususu na ba page mususu peut-être ndeko moko ayoki lisolo wana ekosunga ye na likam oyo azalaki na besoin ya kosala to alingaka koya na mabe akokoya te po yo o partageaki est-ce que komi voilà yango nde objectif na biso et puis boyebi yango awa ezalaka kaka pembe na pembe ezali programme émission à libre opinion. Tout le monde a le droit de faire opinion à moins que et tout comme ça. Ce qui ne quoi qui awa. Alors makambo oyo et tout qui mutema na yo et c'est pelicioté to abuki lokuta ozayi na droit ya kobenga biso oya pona oleka o pousser ba argument o contredit o recadrer na ndenge ya droiture kasi ya kofinga te. Est-ce que okomi voilà c'est que bien et kendaka ndengo wana. Kobosa na te ya kobeta ngusala bongo un clin d'œil to window shopping na site ya Michael Josh Griff ya mwana mboka basé aux États-Unis na New York et pa wapi ba montre ya waterproof ezali na kati kuna ba jaquette ya malili ba bilamba ya malili ba tenue ya ba sécurité ba tenue ya ba sapeur pompier ba tenue ya ba combinaison pour l'électricité ba robe ya mariage ba perpète ba sapato ya kitoko ba veste ya taille ba robe ya taille nyonso tout tina ba super wax hollandais original kota bongo na site ya Michael Josh pona otala oyo e ko sepeli sayo voilà.
Yambo to beta lisolo ya passe bandeko ya salon na sengi na bino bokota soko ebi ndeko moko za la salon tindela lien o tindela ndeko lien o bandeko za salon po bandeko ya salon to moni mbilinga miko ba salon salon bozomo na wana isika ba fi mi bale mi satu basangani problème ezanga katetala e komiti na ndeko ata mutu na saison likolo mutu akufa likolo ya mobali nga epesinga mutu ko swa lisolo oyo bandeko kasi nanu to komi kuna te yambo to beta lisolo affaire Francine na Olga yokana nous to développer au moni bongo na sommaire Yaya tolobaki yango déjà mikoeleki awa to yambaki kutu expert ya immigration américaine alambaki awa ko expliquer biso comment est-ce que régulation to loi immigration ya États-Unis d'Amérique échanger et puis ils ont continuer pour changer to tolobaki yango Yaya to pekisi yote Papa Fiston, aux autres personnes qui ne peuvent pas donner un coloté, les Camboutés, autant que les États-Unis, dans le Brésil, tu peux qui s'y mais toujours quoi avertir yo, toujours qu'on talisa yo. Nzela wana esi e baby, tolma batu ba koti e belé, batu ba koti e belé, to la série de batu ba kota. Boso zaki na service oyo ba de ko ya ba siko ba canceler ba service surtout pour ba ba côte États-Unis ba komi ko violer batu ba komi ko sala ba grand besoin donc mboka lokola Manhattan eza susu kitoko makasité New York ngi be ba kaka boy pona nini bande ko bazo ya makolo bazo ko bebisa ba ndibu ba papa ba africain donc ba bebisi Manhattan na ndeka osakana te voire même hôtel oyo ba tsaka batu soki boye ba bino pona kwa accueillir bino ba buki biloko na hôtel wa donc bande ko bazona la ka libanda boye na batante na malili oyo na ebite ko sa ndenge nini balobi d'ailleurs to la saki bino comment est-ce que gouverneur ya Texas ba signaki yango yona na procureur général ba kotaki mosoro bango babaki non fini mutu siso akota suna ndela makolote na États-Unis d'Amérique côté ya Texas. D'ailleurs, tu sais qui à l'époque, vous voyez que c'est facile, ceux qui vont à côté Mexique, malais maintenant la frontière, ceux qui vont moni mutu ko rouge, oyo, il y a ba surveillant mexicain ko kima, ba sauter mirwana, ceux qui vont moni mutu ko bleu côté États-Unis, ba ke komitika ba kanga bango. Sika boy, ezali sunde ngwana te. Soki ba zuyo côté ya Mexique, ba kangiyo, ba zongisi yo. Ata oleki Mexique au côté des États-Unis. Soki mutu ko bleu et monio bakangio bako refoulé aussi ko utikuna yaya to salaka angele papa Fiston apekisi yote kasi apenyo kaka yebaka lenga okendaka bokulaka nenge bokota kawana bamona kabino na radar mena ebite sikabwe esole kandenge nini papa Fiston ayo paro baga ndengo wana mupepe wane kosila likambuti ata mupepe wane kosila ekokoma soupa soir mais biso ezana devoir na biso ya ko informer yo te informer que mikolo oyo ezali pasi kasi yambo ya kokoma esika wana pona okoma na frontière okima soit mutuka ya rouge ya ba soda mexicain soit mutuka ya bleu ya ba soda ya américain nzela wana ya ko traverser lunga Brésil okoti Colombie obimi boye okende sika boye Pérou et conso pona obima wana c'est le chemin de la mort pour ne pas dire chemin de l'enfer bandeko. Exemple, talent de Konabiso congolaise, peut-être Aoutaki Angola, Kisasa, To Congo, Ake Angola, a commis na Brésil, a yébi na États-Unis, Malembe akatisi, Alinga ki akufa raté liwa 2 fois. Akoya na mai, Topé, Balien na Zamba, Papa Nyama, je ne sais pas. Kasi sika boye 3e fois et pe simbilinga bilinga tango to la so vidéo oyo to yebna nous sort de côté a publier vidéo oyo ndeko makolo e vimbi ndeko mwasi makolo e vimbi abandi kolela dans les villes oka mukolo moko azolela akosuka ndenge nini yaya e pe si pasi na pekisi okenzela wate mena ola ksa oka ndenge kosalema po mawa ba oba kenda ba koma touche même na Rome na ebike ba kolo papa Fiston na ba oba kenda États-Unis to poto na avion akiti kuna aéroport na biso ba kolo touche même na Rome likambute kasi touche même na Rome ezalaki yakala sikaboy e koima be ya kosakana te to pekisi okende te mais yeba kaka oto la kisio eza po etalisa yo Atakutu, Bible lobaka. Je mis devant toi le bien et le mal, mais je te conseille de choisir le bien. Yoshiko poni nini kamunuko. Talandenge de mwasi azoko lela. Voilà peut-être bateka ki lupango pa ki États-Unis sikabi azalo nakati ya zamba a habité à Kobima
to akobima te azokosala nzongo inene kaka na zamba bazokolala likolo ya nzongo inene ya pas moyen est-ce que ba viol esalama wana te on ne sait pas peut-être okoma États-Unis yango na mokumba on ne sait pas epesinga motu koswa tala mo extrait oyo ebongo tozonga tala mpenza ya boye tala makolo banzi ndenge baolanda tala banzide baolanda na makolo tala oyo nyonso bapota entre deux jambes bapota c'est difficile naki pasi arate liwa deux places na mai na zamba mais nzambe azwa lokumu nzambe amakasi ta bisika tolala na balishu na banie bisika bato basumbi donc bato balala ye kuna bazwa kosuka owese donc oyo nyonso tolali na zamba pembeni bani tolali kaka detenda biso na bato mosusu donc oyo nyonso na kati ya zamba bato baoleka baosumba baoleka basala babesoin banioka banini biloko mabe belebele tolali ni tala vraiment naye kuta azokoka na ye te akateli wana premièrement na zamba akateli wa pembeni na nini awa kuta okokotambola te donc foto meme ya komema eza vite eza souffrance voyage ndeko nanga moko takoya nakolinga aya voyage so biso nzambe apesi so makasi eza babiso nzambe akoki te donc boye ça c'est la vie ou la mort tala makolo ndenge tozi zokizoki na pota tina sa makolo nzambe asunga tokende bisika yo okoka te tokomema yo totika nzela ya États-Unis okende na Brésil tokende sika ya boye na France epai wapi kolala kolamuka. Un ancien directeur ya banque moko française sort de son silence alobi yango tout haut esika otobaka tout bas que la France ne peut pas vivre sans Afrique. Yango ba créaki kutu France CFA. Toyebi que France CFA ezali mbongo oyo ba France et pesa ba africain surtout ba Afrique ba Sahel ba sa de la katina Congo Brazzaville ba sa la ka France CFA ezalaka ya bango kasi toyebi révolution oyo euteli ko banda bongo na Afrique francophone na Mali na Burkina Faso Niger et consort ba se décider avec leadership ya ndeko na biso mwana Afrika solo a remplacé Thomas Sankara Ibrahim comprendre ya sakani na za commandant asakanani colonel te ya salaka major na yebite bokombo na Ibrahim boyebi président à l'intérim ya Burkina Faso balongoli France CFA basalaki Sahel basali mbongo na makomele Sahel or kitoko nango zali nini un Sahel égale $1 kitoko. Est-ce que tu as vu que les Français vont continuer à faire des choses? Ils vont faire des coups d'état par-ci par-là pour qu'ils soient pour yende à leader. Il y a ma solo yango. Kasi yali ko simbate. Ndeko français oyo azalaki ancien directeur alobi yango tout aussi kabwe a expliqué pour nini l'Afrique peut vivre sans la France, mais la France ne peut pas vivre sans l'Afrique. D'ailleurs, pour te rejoindre sommet France-Afrique et Koufanango déjà. Ngai mutalobi yango te Yolanda kaka ancien directeur à banque Oyo ndenga ali kolobela. Suivez. D'une banque centrale africaine, il déclare: la France est un nain économique en Europe sans la maîtrise de ce franc CFA. Donc, alors j'aimerais dans un premier temps qu'on revienne sur le franc CFA. Comment expliquez-vous que les chiffres du franc CFA ne figurent pas dans les bilans publiés par la Banque de France? Je ne l'explique pas, en tout cas aussi, il y a une explication peut-être. Il y a des chiffres qui figurent, qui ne sont pas les bons, parce qu'on ne fait figurer par exemple que ce qu'on considère comme visible, c'est-à-dire les comptes d'opération. Les comptes d'opération contiennent, à la Banque de France, ça s'appelle les comptes d'opération, ils contiennent le prélèvement que la France fait sur les exportations en dollars. Les exportations se font en dollars dans le monde, c'est la monnaie du commerce international. Donc par exemple le pétrole vendu par tel pays africain, un des 14 pays concernés, l'or, le cacao, le manganèse, l'huile de palme, les VA, sont payés en dollars par les acheteurs dans le monde entier. Ces dollars-là, jusqu'à 1974, je crois, 100% entraient en France. Donc on était exportateur de toutes ces matières-là, sans en être producteur. Et depuis ensuite, c'est passé à 65%. Aujourd'hui, c'est la moitié, 50%,
qui entre dans les caisses de la Banque de France et surtout dans les comptes du budget de la France. Ce qui est particulier, c'est ça. Même au temps de la zone sterling, chez les Anglais, ça existait chez les Anglais. Ils ont arrêté tout ça, il y a longtemps. Parce que c'est une ingérence dans la vie des pays, dans leur souveraineté. La monnaie, c'est la souveraineté. Oui, les anciennes colonies anglaises ont des monnaies nationales. Oui, nationales. Et même au temps de la sterling, c'était déposé à la Banque d'Angleterre, certes, mais ils pouvaient récupérer leur argent à tout moment. Ça n'était pas intégré au budget britannique. Et c'est ce que vous dites, François Mattei, il existe 17 milliards d'euros de devises retenues en France, alors que ces milliards devraient être gérés dans les banques centrales africaines. Absolument, et puis à la disposition, parce que ça représente, au regard du budget français, peut-être pas énormément, mais d'abord, c'est de l'argent qui est placé sur les marchés internationaux, avec donc la France a des revenus de cet argent-là, ensuite prêté aux Africains, mais je vais vous dire en 2 mots, c'est très simple. Vous avez des comptes d'opération de tous les pays africains, 14 pays. Quand la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui sont toujours en positif sur leur compte, il y en a qui sont toujours juste ou en négatif. Alors, on prend sur l'argent de ceux qui sont positifs et qu'on détient pour prêter à ceux qui sont négatifs. Donc on prête l'argent des Africains aux Africains. C'est ça l'aide au développement. Il faut le savoir, parce que les Français ont le sentiment d'être pillés par les Africains, et qu'on aide les Africains et qu'ils se débrouillent pas. On leur prête leur propre argent. Que ça soit clair, c'est la vérité. Vous citez François Mattei d'ailleurs les propos, pour rester 2 secondes sur le sujet, les propos d'un ancien directeur d'une banque centrale africaine. Il déclare: la France est un nain économique en Europe sans la maîtrise de ce franc CFA. Donc c'est assez parlant. C'est assez parlant et c'est sans doute vrai, parce que il faut rappeler que le franc CFA était, on va pas remonter à la création du franc CFA. Au début, on a indemnisé les gens qui avaient des esclaves dans les colonies. On leur a donné de l'argent. Et avec ça, on a fondé une banque à Dakar. Et de cette banque est sorti le franc CFA. Donc quand même, l'origine du franc CFA est assez particulière. C'est d'ailleurs le franc des colonies françaises d'Afrique, CFA. Bon, après, on a dit de la communauté financière africaine, parce que c'est aussi beaucoup plus joli, et la sémantique compte en politique. Mais en tout cas, De Gaulle, lui, il a maintenu ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'après la guerre, la France était exsangue, après l'occupation allemande. Elle était exsangue. Donc il s'est appuyé pendant la guerre et après la guerre sur l'Afrique. C'était ce qu'on avait de plus fort, avec des matières premières pas chères. Avec le franc CFA, on les avait pratiquement gratuites. Donc ça a été le fondement du redressement français. Il faut le savoir. Ça a participé au redressement français très fortement, très fortement. Donc si on le perd, avec tout ce que ça comporte, je vais donner un exemple. Quand il y a dans un pays comme le Nigeria, qui a une monnaie qui fluctue, il y a beaucoup de compagnies d'aviation qui s'en sont retirées parce que leurs dividendes avaient fondu. C'est-à-dire leurs bénéfices qui étaient au Nigeria se retrouvaient à zéro. La France a négocié. Nalobaki yango ne bandila na eloko ekamisi biso na Afrika ngele mingi ba congolais soki basali ba église libanda okomona 80% ya ba africains nde bayaka l'église wana en général. 80% en général, particulièrement les Congolais, on parle congolais ici. L'église des Congolais partout dans le monde, au Komona, kaka ba Congolais de bayaka mingi 80%, 95% ba Congolais. Tout le monde a kayango, ngaina sa une église monde entier le banda di communauté congolaise kaka nde yaka. Papa, maman, bandeko balandi ya radio lokole, nous sommes allés découvrir, pour faire découvrir bino ensemble. Église na combo ya CFC. Christian Family Church. Oyo, bada idéologie, il y a push. Push, et là ici, c'est en anglais, push, là ici, pray until something happen. Sambela ti, eloko moko esalema. Bango, bazaka mingi na délivrance. Visionnaire église wana, asali mwana mboka ekolo Congo. Apôtre Chico. Comme apôtre ndenge nini abandaki ministère na ye normalement tie comme apôtre et loko sepeli singai awa ye alandi formation et pas ya batumwindu te kasi pas ya mindele degré à s'intégrer na communauté anglophone église na ye 97% ezali
bana ya mboka oyo ba mindele ba indien ba maghrébien batu ya monde entier na pesa wa vision monika ka ndenge batu bakendaka bane kokende pa ya TB Joshua. D'ailleurs TB Joshua fit son ami personnel. Na ami tuni yango peut-être TB Joshua abana kolinga ko fungo d'église na Afrique du Sud te pa yake mwana mai na ya sali wana tondenge nini ya on a visité cette église. Je vous assure au comment na administration na lingi na épargne non sikoyo to ke na suka na la sayo tout aux gens de l'église wana to bandaki na ndako na ye on a parlé de lui, il nous a expliqué ndenga banda qui vit et consort ndenga za ba ko lever ta niveau et ça exemple à suivre pour tout le monde aka mingi l'église il y a africains en général particulièrement congolais au comment na kaka pasteur titulaire ndé azalaka na bureau pasteur na bureau mais kuna to moni chaque pasteur a un bureau et il y a des pasteurs qui sont payés et il y a des pasteurs volontaires. Si vous avez un tala degré organisation, yaya kaka ndenge TB Joshua salaka ba pesa ka bato. Yaya batu baso ko monde entier bazoya ba sombi toute une avenue. Ozana ba immeuble pona baso ba ko sambela bala la kakuna yaya oko CPA na documentaire wana na lingi ona na bista suka. Na ina ko loba yango siko te na pesi kaka mwa gu ozo na bista suka et puis numéro de téléphone ezali wana tala comment est-ce que bista radio lokole tozo ko fine ko luka pona ko luka yo obika pona délivrance na yo yaya tala délivrance mo salame kuna yaya ngana kabwe mindele pena pasteur moko na Hollande azolunga Hollande aya daba quelques bandimi na ye baya ko zo délivrance na église et ya un Congolais na Afrique du Sud et puis singa mutu ko so na bi et kitoko voilà to ko bete masolo wana na suka après li solo oyo ne zappez pas restez là to ko bete masolo église wa botala documentaire na suka. Là, tu peux te dire que solo ya pasi na biso solo oyo esalami bongo na Afrique du Sud précisément na province ya KwaZulu Natal bobi KwaZulu Natal ezana ba ville belé ezana Durban bobi Durban ezapela na Pietermaritzburg ezana ba Mtata ezana belé mais awa sikabe to koloba ville oyo bengaka Pietermaritzburg ezaka soko to kende Durban. Avant comme à Durban, au collègue na Pietermaritzburg. Bande ko Pietermaritzburg, mbote na bino. Ba fan de belé à radio le collègue, basala kabongo na Pietermaritzburg. Yaya, tozo beta li solo oyo kaka ndenge ba pesi biso beta. Tozo ko beta yango, esa kabino chaque fois. Biso, soki ba lobitanga kombo, tanga ka kombo. So ba boy tanga kombo te kasi tanga kombo yango ezala kana ba circonstance nini. Boko mona awa tokotanga ba kombo ya ba concerné ba oyo di solo e komi awa po liwa ekoti na kati mais tokotanga ba kombo ya mboka te tokotanga ba prénom pona epesa bandeko mususu leçon bandeko basalaka na salon bafi ya salon makambu ebele ya soko salaka na salon kende sala musala na yo silisa zonga ndako to pekisio sala salon te me makambu le kuna en tout cas kamunu ko pesi ngai mutu ko swa lisolo ezali boyendeko ezali na ndeko mwasi moko kombo na ye Olga azali femme mariée afanda kana Pietermaritzburg azali na mobali na ye tout à comme mobali ya Olga bon c'est pas to robenga mobali ya Olga parce que ba cerveau moteur ezali Olga na Francine. Olga azali femme mariée azali muluba mobali na yepe azali muluba boyebi bande ko na biso ya Kasai Chibao ezalaka na yebte so Chibao ngo ezalaka kaka to esila to simbaka te na yebite eloko nini o Olga kufeli Chibao to makani mususu kasi yoyoka. Olga mosi ya libala na mobali na ye bazana bana misatu bafandaka très bien na libala na bango famille ya mobali na ye kutu mususu bazalaka na Johannesburg leki ya mosi ya mobali na ye komo na ye Clarisse comprendre voilà. Olga afandaka na salon mobali na ya debriaka asana mamutuka na ye soka beti ba kope na ye tangu salon ekangamaka anytime ko kangama 19h 20h na ebite me mobali ya Olga ayaka avant na salon azeli moi 31h du temps après ça nini azongi azumos na ye bazongi akoya pe kotika ye na salon ainsi de suite ya na so ko betela o malembe pour comprendre les solo oyo bande ko tu bana salon ko tsa badako tindalia o bande ko salon tindalia o bande ko salon to yeba na kati ya salon oyo Olga asalaka ye mokote
boyeba salon ndenge ezalaka moto mozalaka na miroir na ye kolo salon akoki kozala mais ozolue miroir na yo na kiti consort na kati ya salon wana bandeko mosusu basalaka mpe wana mais oyo intéresse biso à part Olga asalaka na salon wana il y a aussi Francine mpe asalaka na salon wana leki ya Francine mpe na kombo ya Biti asalaka mpe na salon wana. Alors Francine ye aza mpe avalaka na mobali na ye aza mpe na bana. Vous comprenez? Avalaka na mobali na ye asalaka na bana, femme mariée. Donc Francine photo o bomoni wana o mutalati voile ezali ya Francine asalaki mpe libala na mobali na do ba femme mariée bango mibale. Mais bazali ba pirte basalaka na salon moko o asaka na chaise na ye o pe chaise na ye mais basala lokola ba collègue basalaka ba yebani bayebi ke oyo azali mobali ya Olga mais mobali ya Francine ayaka na salon wana te. Au fil du temps sikoyo ndenge ezalaka soki mobali ya Olga ye kozela Olga telema azalaka bis na salon ntango ozela mais leki sikoyo ya Francine asololaka mingi na mobali ya Olga. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez très bien. Voilà. Mobali ya Olga asololaka mingi na leki ya Francine basololaka makasi bakoma kosola trop basala connaissance bayebana. Et ça li que heure moko boye Olga abandi kosala un peu moins zoua. Ah deni abandi kotagi sikoyo leki ya Francine. Yo commence mobali na ngaye o sosaka mingi abitena so na ndenga mabete tonto kinga na sosaka na ndenga mabete bon alinga oza dépayser te bon ba seki ndenga wana eleki. Mais moi jalousie ezalaka mobali ya mundinga o sola na Francine kutu boule zate femme ya batu yoka siko lisolo nzoka na ebite ba congolaise balingaka nini batu o bazoko luka libala bazoko zwate o bala kata libala bazolinga babima bazoko lula libanda confusion eloba na ngwata kabuse molembu kabuse mbote na esiko zali. Alors au nom ya liwa ya Chaka Congo mes condoléances aussi. Comprendre, voilà, nous continuons à pleurer ces grands baobabs, cette icône non seulement de la musique mais de la culture congolaise, Chaka Congo qui nous a laissé. En tout cas, nous sommes des cœurs avec Chaka Congo. Et ne tenez pas rigueur, chaque émission, Tokobanda Kozongo et la Makambi à Chaka Congo, Tokobanda Kozongo et la Makambi à Chaka Congo, Tiba Okundaye, sauf imprévu, le 17 février. Alors, d'ailleurs, j'ai profité de l'occasion pour vous dire que comédien, artiste, surtout, Juppé Massamba, Oyo, Azalaki na Chaka Congo, tina dernière minute. Asali groupe Moroboy. Groupe wana, ezali le page wana, ezali pour la contribution. Yaya, ata Chaka Congo asali sa yote, mais Oyoka asali sa batu. Tokunda Chaka Congo na honneur. Yaya, moi $10, moi $20. D'ailleurs, maman top par le bito Chaka à $20. Les kamouté, ceux qui battent $20 à Pamba. Ozala moi 30, moi 100 au Pessi, Benga Juppé Massamba. Na coupe wana toko banda ko publier ba montagne ba tu mongo bande ko beta yo muto bande ko linga Chaka Congo te yo muto tindaka ba finga Chaka Congo et pas muto oya salisa yakata ko contribuer tala sikabu bande ko bunta Chaka Congo est parti otikali est-ce que une capacité oya ye ya ko kota na bureau ko bimisa ba mbongo pona okunda batu pona ko soani yo ko kokayango pour les gens pour la Chaka Congo, on a 40%, bien on a 50%, 50%. Et la seule pas na yo et puis si pas si nous ne sommes pas là pour na makambu ya Chaka Congo national non groupe ezali wana ba fungoli page oyo bati ba kombo artiste belé ndeko contribution na yo pour okunda Chaka Congo. Ezate ke mbongo wana ba okundela ngo Chaka Congo te. Chaka Congo l'état a cause charge na yeme yeba ba tu belé l'état a charge pour na kosala tom pierre tombale et ça la kama bilinga mais ba atiki mwasi atiki bana yango peut être ekosunga est-ce kokomi c'est que bien voilà tozo ngasika abona lisolo ndeko Olga kaka makambe ba Facebook oyo akota face ya na esa kabino moko mwasi ya libale sengela kate azaka na Facebook o ba TikTok o ba YouTube yo mwasi ya libale uzaka na YouTube usala ko finga ka batu ozota background ni pana bana na au plus tard mama la bino mama finga ezala kamala muti est-ce que komi voilà Olga na ba Facebook akei ko linga Olga yewana ya photo bomoni na profil wana Olga wana Olga liwa to komi komba Olga et puis Francine to komi komba ya Francine mobile na bango yewana na katikati voilà Olga kei ko linga mwana moko ya poto ndeko moko azaka na poto na France voilà ndeko wana compte na ye oyo
eza na Facebook kombo ya compte ya ndeko yango wana aki la faute kombo ya ndeko yango ya oyo Olga alingaki na poto kombo ezali te mais kombo ya compte yango aki la faute ke na Facebook betaka aki la faute to ebite tango bébé boy soka ça a effacer compte wana on ne sait pas mais compte wana kombo nango aki la faute babandi konkumbela toyebi te soki aki la faute abande kotindela Olga mbongo to abande kotindela mbongo te on ne sait pas mais c'est fort possible abande kotindela pema chweke parce que ba koma kiti na niveau ba so la rappel vidéo zaki ya kokoma ete comme appel vidéo et comme no ba tinela pa photo ya bolumbu photo ya ti vidéo et comme tina niveau aki la faute atindi Olga alali na mbetu oyo alala kana mbali na ye Olga bosani ki azali muluba mobile ali muluba bali kosala ba jeu lokola basala bolingo na téléphone est-ce que bokomi oza émission oyo parents na bala batala katoko parce que yango pona o comprendre sala boy tabu sapi sala boy babandi kosala amour na téléphone nzoka mobile oyo poto akila faute azali ko enregistrer tango enregistrer no surtout webi yango soki mutu azali na vidéo na yo soki mutu azali na ba audio na yo soki mutu azali na makomi na yo akosala tubo bebana pour sa nini a publier yango longo za lokola kindoki obengi mutu o enregistrer fana ndeto soki o enregistrer mutu oyebi mutu yango salaka attention ya soki mutu a provoquer na téléphone a so na boy zalaka na maloba sembe yebaka maloba nini otonga na miti oyo kotonga pe comme dangereux pour mutu kotonga oyebi te na poche na ye azoko enregistrer yo ce qui ont enregistré sur que ça a publié pour est-ce que enregistré qui a pamba pour ce a publié voilà on ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé entre Mobali ya poto aki la faute na Olga mais aki la faute a publié vidéo ya Olga vidéo wana etambola monde entier je comme mon yango fi o ataka na Afrique du Sud monsieur balaka c'était ataka États-Unis c'était na Brésil c'était ataka na France c'était fi wana zalaka na Afrique du Sud na ville o benga rango Peter Marisbeck soko lingi vidéo wana to kutindelo yango est-ce que komi voilà na ebité to kutuna to tinda te po ezali biloko ya babiso to betaka lisulu tango vidéo wana panzani ndengo wana esali urage na Peter Marisbeck na Afrique du Sud partout de comme sous le que parce que libala likola vidéo ya mulumbu munu samona ka bulumbu ngo akolinga ameka pesi mbininga sikoyo e kometi na famille ya mobali ya Olga e pesi mabe ya kosakana te mobali ya Olga bisoza baluba mwasi asali kindumba nzoka mwasi asala kindumba boy aboti pe bana e pesi mbilinga bref mobali ya Olga abengani Olga na ndaku no yozali mwasi ya ndumba biso zali baluba na boyina kufana chibau na kondi bansoute yo bima na ndako na ngai Olga pa bimi atiki bana mais azo continuer au kende salon sikoyo Olga mobali ya Olga azongi célibataire tanga zoli célibataire sangwe panzani tina salon bayebaki yango doki azoyaka pona courageuse skrado mwana mwasi ka courage sikoyo mobali ya Olga mwasi oya monia kende kolanda sikaboye olie ata na esaki bino awa Francine azali femme mariée bomona kena voile kuna sa balaki déjà leki uti ya Francine muta solana mobali ya Olga atiki leki ya Francine ye mobali ya Olga abandi kolanda sikaboye Francine ata bino moko est-ce que yo libala oyo panzani olingi po panza libala oyo alors mobali ya Olga abandi kolanda Francine alanda France parce que mengala mwasi na tsala ka esika moko na yebi yo très bien za mobali ya kingandi bo sikoboy mwasi tsala kindumba a expliquer en tout cas tala mwasi ndamu na mona ka comportement la en tout cas na France la kala okosa na ndenge nini ngai na sina bala ya yabo ebi basi okokaka pression ba cadeau le la jouer quelque tikaye le ba pesier moi 1000 reines tozo ba sachet mais la bana ali ko pesa yo mwasi ya libala bazo ko pesa yo mbongo somela bana na obiloko ba somela yo amarula mwasi ya libala ba esa yo provision ozondima yango ba papa pe na ndako moko ya mari baba ke na musala yo mwasi azongi aina sachet moko esika jouer yango pe oyebite alambi pe biloko yo olie tolakisa kibino kuna na video eleki kuna oyo mwasi moko ya moluba zoloba ata kutu ozalaki ex ya mutu wana soki bokutani soki apesi yo mbongo zwi olambi biloko mobali na wale chiba yo kuta ndako bana bakokufa mobala bakokufa to yo moko po osala nini okoki kokufa mais Francine akomi kosala nde mwana
au fil du temps au moins so commence à boy au fala ba sala net zo boya simanango kondima au fil du temps pression et le gars qui a les Francine a kondima mobali ya Olga boye bolingonde zalaka Hermoko osa lokola oso bomba ti e okuma à l'œil nu batu nyonso boy Olga mobali ya Olga akomi ko manaye na Francine mobali ya Olga akomi ko mana Francine femme mariée mais tout le monde a gagné sa mingi na ga Francine et ça les gars pamba ndenge mozo yinenge nini et pesi mutuko soi siko Olga pas compris que mobali na ye o abengani ye pona kindumba na ye akomi ko bima na collègue na ye Francine na éviter ça un mécanisme nini soka lenga ye pe mobala Francine on ne sait pas bref yaya Francine tellement baliaka bonbon na sachet tant ba boy bonbon na sachet est-ce que komi to so la pembe Francine aye ko koma na retard moi si ya libala ozu retard ya ngomba msu ya libanda bandeko mokili eza makambu ya kosakana te histoire vraie na Afrique du Sud et salami bongo na mboka o babengaka Peter Marisbeck bandeko Peter Marisbeck bayebi lisolo oyo bandeko pasi na motema tangu Francine a komi na zemi ya mobali ya Olga mobala Olga abino ça va comme siko très bien nga fala na siko Francine siko na mobali na epe bebani batimi so mobali na ye mwasi na yo akomi ko bima na mobali ya Olga Francine a kimi libala na ye na ebite qu'est-ce qui s'est passé batela qui est qui sito ne sait pas a kimi libala na ye pour juste misoni siko atiki ba na ye mobali siko ya Olga azoli Francine ndako quelque part abandi ko fanda kuna na zemi sango pe panzana rate panzani Olga ba bisi umona mobali wa boya wana kutu ninga zali azoli Francine ndako te azoli Francine ndako do yo pena bala yo e ke ibosa na mobali wana mobali ya Olga ya kala azana bandeko na jobu kombo aleki na kino Clarisse abengisa kutu Clarisse ayeta Peter Marisbeck a convaincre Francine que non ya nango moni mwasi obara osala na ye azaki ndumba Olga kutu tala alngabo mayasa na chiba wa nini tuyo pesa mwasa kitoko mwasi oya msa lingi benda yo en tout cas a convaincre ye Francine abino ngala botika boite pona ngana di makam oyo kasta ya sérieux yo il faut o kende ko bala ngai yaya ba tumsuba ko bala ka combien de fois yaya oyebike mobali ya Olga kala akenda ko prédoter epai ya ba Francine na ebite makam otomona na mukili oyo ya de batu na mboka oyo ya babala 5 fois na ibango na ngana ibango personne na babala 5 fois 5 mariage ya voile abali abimi abimi quand tu vas tirer l'église est-ce que tu es trouvé de solo tu juste trouvé dans le solo au monde moi c'est abala 5 fois na ebi si ko pas côté 6e libala car la mboka wa Afrique du Sud to yebi est-ce que vous commis c'est que bien tout ça moi ensima c'est que bien yaya tout le monde famille français de manière ko yima on n'avait pas le choix moi la bango asali kobo olieba kende ko bonde la tamu bali ya Francine batiki ndengo bandimi pe kotoyo kanga lupango ya Francine pas comme agide na zemi non pas l'embarras de choix ça c'est quelle décision to ko na makambo wana te tangu siko Olga ayoki ke mobali na ye ake ko prédoter et pas ya collègue na Francine abimenga na suki ake ko luka sikoyo bitebe balobi akei sika moko bosoba na Johannesburg so wapi ake ko luka bakisi akoti si kisi na kati eza na basi mususu balinga ba yaya ba petite android na mikolo yo na ebite soki ba mama ya kala ba na epo sala ba kisi tonne ko yebate mais ba petite mikolo kisi nde loko pamba batambola kana kisi ake ko zwa kisi atie mobali na ye na bichebe esali ke nganga saki zonga na ndako na ko zonga kisi ngo peso ko simbaki so ke simbaki te oyebeke Olga zonga na ndako parce na esibino ke ndako na ya bafanda kuna mobali na ye abima Francine kuna te azola Francine ndako susu ndako wana etikala ka bana na emisatu wana na ye moko asala makambu azonga na ndako asala ko la bombe la mbali na ye papa bana ngai na sala ke limbisa ngai ka ndo asala azongi sai na ndako ya moko azongi sai na ndako me akipaka ete siku yango za kandenge nini soki mobali azala ndako wana te
azoko boya mwasi wana Olga Ndumba azoko loba alingi azoko mosante mwasi te mais soki mobali azongi na ndaku omona bolingo mwasi wana zongi c'est comme si quelque chose ne va simbate akangaki na kisi tonere nini là on n'a pas confirmé to betaka solo kaka de avec so beta siko tango Olga moni ko to ba prédoter mon collègue na Francine akeko luko kisi il paraît pour Francine a oti ko bela maladie MPC ya tala baka maladie MPC comme na France et comme na Belgique tin Afrique du Sud maladie MPC azu maladie MPC abwakeli Francine malade MPC malade MPC Francine abel malade MPC ba ke ko luko pasteur ba mona makam esa rabino ba pasteur parmi les faux les vrais bazali prière professeur Kobima maladie oza na ngo ya MPC mutabwa ke liyo to benga ne mbanda na yo Olga Olga sadinga boye pona nini est-ce que ngana simo bal na ye moko asalaki kindumba na ye aboyi asalaki kindumba yo salaki kindumba te boye potinga ko libala na yo boye ko bala mbali ya Olga tala poto yaya tala poto basa le kola moi discussion yo zumbala basa le kola moi basa la kana salon moko et comme très dangereux bosa la salon moko mobali ya oyo aboyi akoyi mobali na yo et posa na zemi tala niveau yaya tala niveau makapo to na mokili atabino moko bato mokili makambo minyanga na lenyo mama makambo Siko, au fil du temps, et ça la mandengwana qui, et on s'en soki Olga, akei, jobu, toi qui est pas, akei aussi ma biche, so ni tanga osonga mobala wadi kolingaye. Au fil du temps, on dit que simbate avantage et que ne sikoyo et pas Francine. Et comme ya koswana, yo Francine yo, ngana ko boma yo, na kosala bo yo, okomona, okokota mabele. Oh, na kota mabele na ndenge nini. Bref, siko Olga monike batu ba inie na kindumba na ya salaki na ndako libala alingai mobali ya poto mobala ngo na compte na Facebook akoma akila faute donc akila faute comprendre quand les comptes tala mutuno na compte akomi akila faute bolumbu na etambola partout badana bolumbu na ye et pesi mbilinga Olga ko yesa mobali na ye oyo abali Francine pour so aso ndaka kuba et comme mobala akona denda et pas Francine ndaku Francine a eu moi officiel yes iko moi si ya liboso ya solo akomi sikolo mwasi ya makangu menanda kwa amonika esimbate Olga esi mobali na ye ngana ozonga Congo na okende Congo ake congé quand en décembre o yaya ake Congo ake congé 2 semaines na kozonga mais na okena bana ngai mobala bio okena bana ndenge nini bana batanga ka awa classe et ont ramené en janvier. Yo ça 2 semaines. 2 semaines on s'est en janvier. Classe et kozonga déjà. Oko kena bana te. Balo ngai a insisté. Bref, on va le savoir kamute kena bana. Olga zui avion accueilli Congo. D'abord France avant que le Congo atiki maloba. Pour ça salon moko. Ba do salon. Boye bisa Francine ndenga liwana ye. Amon. Soki janvier et s'il est lié à komona makam. Oh, yo promete mundinga liwa yo nde nzambe eza na batu mususu ata azali mutu mabe ata sala ka mabe mais azali mwana laka nzamba permettre akate yaya Olga ke Kinshasa et pas na bango ba biso pe mwana ngiringiri so pe mwana wapi on ne sait pas akepa na bango akiba yaya ye karade sala ka bo ya dabo lumbu na etambo na Kinshasa pe bika so video mutu bimide zalaka etambo la partout pour ba ebiye doki bref pas na bango kuna sikoyo kotoyo ndako etikali vide bana bakei mwasa kei sikoyo bali ya Olga abi jo mususu na bongisa nanu ndako tango abandi ko bongisa ndako abongisi ndako po banda bambeto za rabini na sambe za basambeto la raté po mbeto la ndombe na sese kuna po rapé sambeto za la kanango akomi na kwa mbetu soki wapa ngwana amoni banzungu mo so mibale suspect bon banzungu oyo basala bakisi banzungu oyo kosala nini awa banzungu oyo ya nini qu'est-ce qui se passe boy banzungu basala mabe bakisi okoyeba yango donc c'est que moi si Olga azalaki na kisi akotaki bakisi donc yango je comprends ezalaki na moni Olga
na kokangela ete mais soko na za côté musu azopesa nga kanda mwana mobali oyo abenga basali na nzambe basambela efata nzoka ezalaki prévu yoka kumonte ndenge ordre kisasa ndenge wana alingaki ntango peut-être français okufa ye azala te ayeba yeke etiko ndenge ndako wana mwasi azali te bana bazali te c'est fort possible Francine akoya wana soki kaka alali na mbeto pembeni wana départ tala makanisi ya mabe bato oyo azalaka nango mpona bato départ tango bato anzai baye basambeli nayebi te soki epelaki moto to nini on ne sait pas mbala moko so mpe kaki ebetaki waso mpe ndenge on ne sait pas Olga na Kinshasa balobi ya piqué crise piqué crise wana on ne sait pas que c'est passé bref Olga départ crise apikaki wana akufi donc liwa oyo abongiselaki Francine paraît d'après bango ye moko ezongeli po esimbi te tala niveau ya tango robaka liwa amour ebomaka bolingi bomaka kasala ko baseki tala sikabo ongai ko boma muninga pona entre parenthèses aji mobali na yo est-ce que mobali nango abotelo na makasi to yo salaki kindumba ngai pesi ngai mutuko so na lisolo oyo ngana wakotela ta mutu moko temela lingi bino ba papa ya bwanya ba ye ya bwanya ba leki ya bwanya botala nani ndaza na raison na ndaza na tort d'ailleurs Francine yo pozalaki mwasi ya libala otiki mobali na yo olandi mobali oya collègue na yo oyebi pe mbala na très bien ata prêcher yango zaki ndenge nini ya ndenge nini vraiment tayo moko bino so mabe yo pe Olga paix à son âme oya tiki biso akufi bakundaki ye samedi oyo Olga bakundi ye samedi oyo bana batika so na Kinshasa bana bakozonga Afrique du Sud ndenge nini ta ko basa te bana pasi olia tika bana papa na bango pona complot na ye aboma peut-être mbanda na ye azui bana kenda mona Kisasa akazaki kozonga sikoyo bana batika na Kisasa bana bakozonga ndenge nini tala lisolo oyo esalami na Afrique du Sud na Peter Marisbeck bino bazosala na salon ete ya bino oboyi mutu okuswa kosakana te pasi yaya to beti lisolo oyo kaka ndenge bapesi biso bomoni photo ya Olga bomoni photo ya Francine bomoni photo ya mbala bango yewana ya bango wana miniature soki to beti lisolo oyo omoni ke ndenge to beti yango version oyo ezali yango te oyi na droit ya kobenga biso papa fiston version wana ezali yango te tala vraie version yango oyebi ke to betan lisolo te ya mobali ya Francine ya liboso oyo pe akimaki wana pe tokozongela yango to beti pe lisolo mosusu na mobali ya makambo te ombali ya Olga wana kosala tokozongela yango sori ya bana na Kisasa tokozongela yango pona lelo lisolo oyo esuki awa pasi ya kosakana te ete ya bino voilà ya sika beto kotikela yo otala documentaire visite guidée symbiose ya makambu oyo tokende ko découvrir na église CFC Christian Family Church CFC Christian Family Church église des familles chrétiennes et pas ya push ya apôtre Chico oh je vous recommande bino on a problème au lingi de délivrance na musika to na pembeni benga apôtre Chico oh ya Afrique du Sud ya okozwa ifata na musika d'ailleurs désormais je crois semaine prochaine nous allons pour parler si Dieu le veut beaucoup banda kolanda ba service ya délivrance kaka na esibino apôtre Chico oh ya Afrique du Sud beaucoup banda kolanda ba service ya délivrance ya ye moi 5-10 minutes à la sous émission pour comprendre comment est-ce que l'église wana kaka ba mindele karaté ba congolais mukie pour on a compris que bisika ba congolais bazali et ça la problème kaka landa oyo et puis quant à nous nous vous disons pardon au revoir merci na Chris Laris Pelende réalisateur émission oyo merci na assistante na Wini Laris Pelende merci na Claudine Laris Pelende la fille à papa qui a été au four et au moulin lelo na régie et même temps na lumière dans la kiwana mais aussi merci na Mamari Naombi Laris Pelende coordinatrice de la chaîne oyo la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage suivez plutôt ma condensé oyo reportage oyo il y a apôtre Chico push pray until something happen ndenge tokedaki na ndaku tina église ndenge organisation église oyo ezali suivez on se retrouve prochainement.
Na cadre ya kolinga koyeba boni mbo misala ya nzambe esalamaka na libanda, surtout pour la communauté africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala bandeko tozali na Afrique du Sud, précisément na ville ya Johannesburg epai wapi tokenaki visite guidée epai ya mosali ya nzambe moko babengaka pasteur tope apôtre Chico. Tokendaki bongo pona kotala boni mosala ya nzambe esalamaka. Kasi boyebi yango mingi ba africain en général, particulièrement ba congolais, soki bakei libanda ya mboka eke basali etonga ya nzambe, basali église, okomona na église wana mingi kaka batu ya mangala ndenge bayaka, kaka ba congolais en particulier to ba africain en général nde bayaka. Kasi oyo tomoni na église ya apôtre Chico et pesi biso mutu koswa pena esengo. Pasteur tope apôtre Chico ye azali nani? Azali visionnaire ya église CFC elingi koloba Christian Family Church. Donc pomoni église des familles chrétiennes. Pona koseba pasteur Chico tope apôtre Chico azali nani? Nyonso ebandaki bongo na résidence na ye. Landa biso pe o comprendre bandeko. Ndako yo bozali komona na bandeko bino bokanisi yango ezali hôtel to bokanisi yango ezali présidence to ndenge nini yaya ezali ndako ya mosala na nzambe apôtre Chico na esaka bino esika bato o bamitombolaka basukaka mabe kasi o bamikidisaka nzambe nde ya tombolaka bango. Apôtre Chico ayambaki équipe ya radio loko et télévision na visite guidée o tosengaki ye esalamaki na impact na idéologie. Voilà, ça c'est l'apôtre votre Chico. Push. Pray until something happen. Wonderful. Voilà, tout ça, la résidence, il y a apôtre, oui, visite. Beautiful. Franchement, je vous dis, il y a des hommes de Dieu, au bazar pendant hommes de Dieu. Vous savez que le Christ était toujours humble. Alors, puisqu'ils incarnent le rôle, il y a un Nzambe comme orgueil, mais ce n'est pas le cas de tous les autres. Pasteur Chico, apôtre Chico, je vous dis, bonjour arabi no moko Sikoyo obasala otelemi boye obeti yango na boye. Voilà, la maison est là. Beautiful. Quelle beauté. Nous ne sommes pas la présidence, hein. On va pas fistorer la présidence d'Afrique du Sud. Vous n'aurez pas apôtre Chico. Tosola kina apôtre Chico a expliqué biso qu'est-ce que akomaki abandaki ndenge nini po lelo akoma ndengo wana toko rappeler bino ke apôtre Chico ye azali bongo boxeur bayaka bongo championnat na équipe nationale awa kasi nzambe atalisaki ye falaki abanda bongo mosali na nzambe mosali ya nzambe awa. Et ce qui wana te après visite ya ndako kitoko lokola palais présidentiel to penda ko ya ministre ndengo wana esengelaki na biso to continuer mosala o to yelaki, c'est-à-dire mosala ya koyeba mosala na nzambe ye église saka wapi asala ka ndenge nini comment est-ce que asala ka pona a intégrer communauté nyonso ya biso ba africain. Tokumbanaki inde ye liboso na mutoka Jaguar biso na Mercedes na sima to ali kolanda na bongo tina église bomoni wana église munene bozomona pano bakomi CFC Christian Family Church. Tokomaki na église wana visite guidée bandeko bayambaki biso na impact na idéologie pona kotala sabino émission na bino radio lokole ezalaka na valeur yaya tokomaki esika wapi mosali na nzambe abanda to asalaka ministère na ye eloko ekamwisi biso bandeko batima boali komona wana avenue Mobimba ezali église ya Christian Family Church. Mosali na nzambe basomba batima Mobimba pona kosala œuvre ya nzambe kasi tangu tokoti na kati bandeko tomoni organisation o tomoni wana ndimelanga bandeko ezali exemple à suivre. Tala salle munene tokotaki na salle munene epai wapi basalaka milulu epai wapi ba délivrance elekaka epai wapi soki ovandi to okoti nzambe akitaka nde awa esika ba na nzambe bakutanaka ezali kaka pona kolakisa bino. Tout ça l'église, push, hôtel ya moyo. Yeah, ici if you are praying, something qu'on a happen. Yeah. Voilà. Nous avons voulu vous présenter d'abord cette église au monde, how big as it is. Et puis voilà quoi. Ne soyez pas étonnés. Bah, faut la faire tout le monde, c'est comme au monde, c'est comme
Voilà, le pasteur Pouchila. Si vous avez un mode polo, maintenant à côté de la mode veste, on se tient yaka, ils ont rendu mususu. Voilà, cette église que vous voyez, mesdames et messieurs, cette église, Oyo, on a first floor. First floor, awa. Donc, étage à l'Ibosto, na français. Na l'Ikolo susu, monsieur Zali. Sal bomoni wana etonda kabongo tanga manifestation ko kanisi lokola esili te nzoka sal mususu ezali likolo kuna epai wapi kutu église ebandaka liboso na sal wana sal ya minene na se ya mabele lisusu sal moko do soki ekosambela okozala na problème te po ba place eza pona batu nyonso ya kasi eloko oyo ekamwisi biso nini na kati ya église oyo bokomona yango prochainement tomoni kaka batu ya mangala te batu ya mangala bazali kaka 2% ya pamba tomoni bamindele bauti Europe Amérique partout ba africain batu doki lokola mosali na nzambe mwana mboka Congo apôtre Chico ye en s'intégrant na mboka oyo d'ailleurs ayebisaki biso papa spirituel na ye to papa molimo azali bongo mundele ye ayekoli mosala oyo ya kote ya batu ya kosala mosala ya nzambe epa ya bamindele na église koya koluka nzambe nani ayesaki bino ki bamindele basambelaka te toye komona awa na église ya pasteur to apôtre Chico to pe push yande yango awa nde bayaka tango basali koyoka toye koloba push elakisi nini push ezali abréviation ezali bongo na anglais push elakisi pray until something happen donc tosambela ti eloko moko ekokokisama push elakisi sambela kino nzambe asala soko otali bien bato ebele bazalaka découragé na nzela ya prière nazosambela eloko ezosama te nazosambela eloko ezosama te biso tolobi sambela kino nzambe asala temps de prière na biso ekozala mwa critique mpona bato mosusu mais nakanisi eza très bien soko otali ndenge David azala kobunda bitumba na ye akobanda bitumba na ntongo ya lelo ti lobi na pokwa donc tolekisa mwa temps ebele 3 heures eza minimum mingi tosambelaka 6 heures de temps toza na hôtel de prière kasi eloko ekamwisi biso koleka bandeko tomonaka mingi bandeko mosusu bapaster ye kaka moko azalaka na bureau okeye na bureau ya paster kaka songolo paster visionnaire azalaka na bureau kasi ndimela ngai oyo tomoni awa ndeko ndimela ngai ezali organisation ya kitoko lokola kutu kompani me kompani te kasi ezali bongo mosali ya nzambe bapaster oyo baza na nsima to na se ya apôtre Chico mutu na mutu azali na bureau na yende bali komona wana ba pasteur mingi bazali ba pasteur sud-africain ba pasteur ya bamboka mususu na ba pasteur congolais bazali na ba bureau na bango en bonne et due forme na yotaye ko sabino awa immeuble oyo to avenue mobimba oyo église somba pona misala église to moni kuna par exemple là venez voir district 2 pasteur Daniel Ndlovu. C'est un pasteur. Voilà. Au district 2, pasteur Daniel Ndlovu. Donc, hier, à un pasteur, un bureau à pasteur. Voilà l'organisation de l'église. Voilà. District 3. District 3. Donc, pasteur Joël Banza. Voilà. Pasteur Joël Banza. CFC Push. Christian Family Church Push. Push means pray until something happen. Voilà, bon, nous on s'habituer déjà. Voilà. Ah ouais, district 4, district 4, pasteur Caspita. Voyez. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc c'est comme si francophone, congolais, un impérateur. Donc l'église oyo va s'intégrer. Voilà. Là au moins, je vois pasteur Teddy Mbaye. Il peut être congolais là. Voilà. Teddy Mbaye, district 5. T'as là le bureau à pasteur. Vous n'avez pas encore vu le bureau à pasteur, c'est clair, quoi. Et ainsi de suite. Donc il dit na yaya ba sali kutu na workshop ba magasin et sika pi ba teka ka ba livre ba biblia ba livre enseignement église lokola pe pasteur yemoko de temps en temps ayemba kapé enregistrement nzembu yo okokuta bongo ba album
to banzembo o pasteur ayemba na bandeko mususu ya église ezali wana ekamwisi biso yaya tala comment est-ce que église est créé emploi au lieu basengaka batu mbongo mais ba créer emploi batekaka ba t-shirt ba polo ya église ba bible ba survêtement de boali komona wana tozwaki chance ya kozwa au combo ya radio lokole quelques survêtements pour la équipe ya radio lokole wana totondi epa ya apôtre Chico. Et si la ki wana te na interview oyo apôtre Chico akordaki biso ya ndimela ngai tobungisaki bongo TB Joshua oyo azalaki ami personnel ya apôtre Chico push kasi tomonaki ba œuvre oyo TB Joshua alani kosala olie bapesaka ye mbongo c'était plutôt TB Joshua nde akendaka kopesaka batu badon lokola pe église ya CFC Christian Family Church push bango bapesaka bado basungaka plutôt batu touteka koloba awa bango basali push pray until something happen yaya idéologie na bango to vision na bango ezalaka bongo kosambela kino mutu abika until délivrance bango bazali beaucoup plus na délivrance de okomona bango yo mutu ali mutu ba problème yo mutu mona lokola vie simbaka te tala numéro yango wana tala église oya kosambela yaya to moni batu bali ko uta monde entier tala building mobimba te wana pona batu balalaka bafandaka pona koya kosambela yaya to visiter partout l'église ba commode chez nyoso to kitoko din pona koyamba bana ya nzambe yemoko alesa sur le collet goal na biso eza ko sambela ba malade ko guérir bango ko chasser ba esprit impur et puis ko restaurer bango et loko nyonso sengeli délivrance prospérité sali yango nde musala biso to sala awa nazo formé ba pasteur na ngai po balandaka même lokolo ya Matthieu chapitre 10 verset 8. Mais tout moni pasteur na église na yo c'est comme si on a basé beaucoup plus na ba mindele ba posomoindo ba congolais to ba africain ba bazalité nzambe liloba nzambe lobi te liloba nzambe na batu nyonso na kenako exciter mindele te balanda kingai. Et puis balanda ngati lelo naza papa ba mwindu naza papa ba indien naza papa ya ba race nyonso baza na push ba race nyonso ba yoka liloba nzambe ongana teaka nzambe azo pambola bango ba benga nga papa donc voilà papa benga kayo papa pasteur Chico Push bande ko banda na monde entier sika o bazali banda ya Afrique du Sud Olobi boza beaucoup plus basé sur la délivrance de Olobi wana. Ceux qui montent à Libanda, en France, en Belgique, en États-Unis, en Congo, partout, à cause de la délivrance, il faut, au sein de un téléphone, il faut t'habiller en Afrique du Sud. Ils send this word and hear them. Okoyora li lobanzambe, ozu guérison na yo, ozu délivrance na yo. Comme peut okoya physiquement, ozu guérison na yo, ozu délivrance na yo, toko encadrer yo pendant période. Et loko ekamwisi biso to pe pesi esengo ya église moko na Hollande to moni na miso biso comment est-ce que bazo senga invitation pour na église do pasteur visionnaire ya mundele na église moko songolo ya Hollande ye na bandimi na ye bazoko ya na église oyo ya CFC Christian Family Church pour na baya kozo délivrance et donc nzoka isenga kapé atozali pasteur oya pe kozo délivrance tala de vrai humilité kitoko moko netozana groupe moko mundele bazo utana Netherlands. Ok. Netherlands. Hollande. Na Hollande. Bazo utana Hollande. Église mundele. Bango nyonso na pasteur na bango bazo ya kozo délivrance. Donc ok. Donc pasteur a joué pour la délivrance à wana push. Na bandimi na ye. Oh ok. Puisque biso zo encadré batu nyonso. Ok. Race nyonso. Baroya donc bayoka batalaki na télévision batalaki na YouTube batebele bayaka bautaka États-Unis UK bamususu nazo félicité bango na koma mona bazosala misala nzambe siko baza félicité makambo nyonso ebandaka na push kasi na suka wana apôtre Chico azangaki maloba te yoka ndenge a communiquer idéologie
Pasteur, parlons un peu de la communauté sikoyo africaine et noire, particulièrement au Lingala, pour bazana ba problème belé na mikili ya poto ya Afrika partout ba kozoyo ndenge nini. Il faudra ba benga on a téléphone to basala ndenge nini. Soki kamo goza urgent que mutana besoin de prière, qu'est-ce qu'il faudra que basala? OK, so ba bengyo ba kozonga facilement. Comme peut encore balancer des numéros dans surtout na pesa ngote mais pour na pesa yango ba kozonga ceux qui besoin de otiki message ngana kozongela. D'accord. Ceux qui n'ont pas prière, n'a qu'à la prière pour répondre à mon téléphone. Voilà le principe. Ceux qui sont patients, on tient un numéro na air na kimia. Avant de benga na osambela. OK. Tant que vous avez des communautés, na bando yeb sur ma communauté. Mais vous allez bien to communiquer na ordre. Voilà. Ceux qui ont un numéro na benga to sololi nzambe orienté Congolais. Azana ato yebi ndenge nini oza toujours na besoin ya conseil. Tozana marque ba conseil belé. Conseil spirituel, conseil à santé, conseil à finance, conseil pona ozala muto abwanya. Ato oza député, ato oza ministre, oza toujours na besoin de conseil. Ata président de la République, oza toujours na besoin de conseil puisque conseil wanande et qu'on accepte que boigna na yo eza ko komisa yo mutu ya solo solo. Voilà, pasteur Yambo Totikayo apôtre soki ba oyo ba musuba linga kimona meso afuta bien ya uta mikili mpoto auta Amerika auta na Afrique ba partout aya awa ko samba na push accommodation za la ndengi ni bo préférer ndengi ni pona ba pa auta ka libanda ba ko samba na bino awa. OK, waneza administration mtesala ngo normalement to senga otinda deposit na yo soit yo moko okangi hotel na yo tam so lingo fanda na Santon lingo fanda na hotel moko ya moins cher wana eza problème te wana to solo lango wana eza administration na ngai so peut place à refund des até donc ça toujours na possibilité ya ko pesa bato place en église ya moko eza pe na place mais to cha ngo penza te pona bato ba ya refund. Ceux qui montent au Talibanda, à l'obima été à prière. Tu refais sur la place Moro, il y a Kimia, comme ça, tu l'as dans la prière, tu t'en vas. Voilà, désormais, ce qui nous a permettre, pasteur Chico, apôtre Chico, chaque fois, après émission, dans la service, il y a de délivrance, n'est-ce pas ça? Oui, c'est ça. Voilà, on va finir avec vous. Quelque chose que vous n'avez pas dit au Robaxa. Quand il y a brusquement, benga, puisque na tamboula rapé, tamsuna aux États-Unis, tamsuna za mboka mususu, tamsuna za Congo. Alors, et ça l'a bien, tout ça le programme aura bien pour nous ya. Jésus Christ a lingi biso nyonso ndenge moko. Mais ma pambole yaka selon oyozo sala. Soko s'engager, soko lingi délivrance. Oche missionnaire pas Jésus Christ. Ozo délivrance na o. Si vous avez besoin de guérison, vous pouvez aller au Nzambe. Nzambe utilise la biso nyonso ndenge moko te. Donc mususu a son mayo meli maladie disparaître. Puisque l'esprit de Nzambe so ezatambola na mai et ça. Mususu alobaka au nom de Jésus, aux yeux guérison. Oko négliger en moté. Mususu a son mafuta. Donc ndenge Nzambe utilisaki Abraham, eza ndenge moko te na ndenge Nzambe utilisaki Moïse, na Élisée, na Élie, bango nyonso bazaki différent. Jean-Baptiste a travaillé à chasser des démons, mais Nzambe a utilisé que Jésus-Christ a chassé des démons. Donc, au cours de la bataille, il y a le meilleur des meilleurs. Bisogno sotozo pour se compléter. Mais na katinango, ils ont un père, baza ba père. Bisogno wana pona ko debino, bato bazo banda délivrance sika, église ezo kolate, ko ne pas nganga kisite. Yakato ko encadrer, on se retrouver facilement. Nzamba benga ki solo mais aux autres bundisama pour na esprit ancestral soit pe ba caractère na yo moko ya mabe nzamba pa mo bino tala yaya to kanisa ki lokola ba mindele ba sambelaka te kasi l'église oyo push pray until something happen to moni ke kuna dali mix ya bato kuti ba indien
ba noir ba mindele bango nyonso bazoya koluka délivrance yaya yo oboyi koluka délivrance otikala te benga numéro ya push désormais yo bandaka kolanda ba délivrance na radio lokole chaque jour après émission boko banda komona ba démonstration oyo nzambe ya kosala au travers serviteur na ye apôtre Chico o tolobaki te tolobi tika totondo mwana mboka patu oyo asali bongo kompani ya sécurité lokola kaka bakonzi ya mboka balobaki kolingaka te ozonga na mboka maboko pamba yaya yo za diaspora ofani na libanda ozonga maboko pamba non nous devons créer les emplois tala patu a créé compagnie munene soki ba compagnie ya sécurité zalaka ayeko baksa moko liko ba compagnie ya sécurité wana CMS Cruche mondiale sécurité. Dans la cruche mondiale sécurité, yo moutoussala ba activité na yo, ba église, ba école, nyo soto olingi, ba sécurité à solo o pena ba vimba o soki li kabozali, ba yaka intervention, na ba équipement ya haute technologie et outil bongo États-Unis d'Amérique. Donc vous contacter cruche mondiale sécurité, oyo na moins cher, ba couper sur ba service ya kitoko. Escorte au salama VIP protection na moins cher. Alors, bobenga cruche mondiale sécurité ce que vous avez le numéro de bango te bobenga biso ko en contact na cruche mondiale sécurité ceux qui vont signer contrat boko zwa gratuité à jour moko félé. Comprendre tala ba promotion oyo cruche mondiale sécurité asali pona bino. Voilà.